baimboka bandeko na ngai na tondaka na esengo tango na kutanaka na bino na émission ya population émission na bino baimboka émission oyo bandeko na ngai bandeko ya mboka oyo balingi mboka na bango oyo bazali banda pe ya mboka bakanisaka Kongo na bango eza kokende ndenge nini Kongo na bango eloko nini ekoleka na susi ya kotonga mboka bandeko balandi tozalaka na susi ya koyamba ba invité poto solola na oitali maizali koleka na mboka na biso na pesi bino mbote bisika bozwami esengo ezalaka ya mwana musana bino ndeko Flavien ko beta masolo ya mboka kasi na ndenge na ebisaki bino bandeko na ngai tomoni na mboka na biso le 31 décembre date oyo ba atunyonso ba kozela le 31 décembre accord à Saint-Sylvestre ba imboka ezala ba politique ya opposition ya majorité société civile ba signaki accord le 31 décembre élection sengele salema toyoki susu bandeko bakomi koleka le 31 décembre élection sengele salema soke salema te transition sans Kabila et tokokende te kasi tomoni pe na ngambo mosusu envoyé spécial ya Donald Trump Niki ele yaye alamboka na biso akutani na bayi politique ezala opposition ya majorité ezala bandeko na biso ya seni pona kosolo na o etali élection kasi ya posidati na au cours ya année 2018 esenge pe to solo la pe na bandeko pe ba congolais bana mboka tuzane esengo na poko lelo après mikolo ebele absence tokoyamba pona bino tata nkusu zala panda songianzila mokonzi ya bavuvam mokonzi ya vuvam lingomba chef spirituel ya vuvam et puis azali mokonzi ya bangunza mwana mboka tata nkusu mbote mbote mingi ndeko rusaki elongo na bandeko balandi baso na bisika bie bazwami tangu namoni yo tata nkusu koti tomoni kandengo koti ebangisi biso tomoni ozana kan toyebi te soki oyo ezali bokoko oyo ezali kindoki to oyo mpe ezali ka spiritualité tata nkusu ya mbio nesengo mingi mais tokobanga komona oyo kosalema tata nkusu 2018 oko changer casquette okomi nganga to pe ozali kaka chef spirituel ya vuvam ya mboto kota na masolo oyo biso tobengeli yo na itando na biso population bakolanda pona nini olingo komisa fumukusu nganga par rapport ya nini wana bolingaka chaque fois ko dénigrer boyindo na tina kani 2018 oyo na manaka bapaya tokokota biso tosi tokoti na 129e année kolandela manaka na biso toza kokota yango na kati ya kokoba bitumba lobiko ya bayindo bitumba lobiko bayindo ekomi na bakan ekomi lokwa nazalaka nango bandakala nango bandakala mbala liboso tomona na plateau penza omoni bapaya lokwa mindele mpona biki yo temi akaba impérialiste lokwa omonaki niki ele ya yawa bilo pe bobani bokoko kotambola na ebite soki boko bundisa ka mindele to pe ezali kaka etumba kaka oyo ya bayindo ko etumba lobiko ya bayindo lokwa boye etumba ya lobiko ya bayindo po bayindo babika balongwa na pasi bamiyeba bayebe pai bauti esika to komine pai toza kokenda ndebo kansi mindele bakobanga yo mondele soki osala nini akobanga ata oyo na bakane bakobanga mondele akobanga mbala mosusu wana te kasi mikando tokomeli bango nde moto eza na ntina mai tozosolola biso na bango mai tozotindela pape totindeli badirigant européen mpona koyebisa bango esika tokomi na bango na biso esika mokili ekomi ete bango basengeli basenga bayindo bolimbisi bango esengeli basala libongisi ya mabe oyo basala epai na biso bayindo mpo bamibatela mpona bomoi na bango soki te mokili ya molimo ekobeta bango nde bongo mokili soki ya molimo ekobeta bango toyebi te bango kuna bakose développer mboka ekozala na kimia bino bayindo bokolukaka kokende poto sikoyo ekobeta bango bino bozokendaka bolukaka kokendaka te kasi yango boyinga nde ezosala mpo bato bakoba komonela lokola bongo bomoi ya bayindo eza na mabele ya bayindo eza na mabele ya mindele te mabele ya mindele eza na eloko te soki mondele asalelaki lokuta te soki mondele asalelaki kimoyibi te soki mondele asalelaki mayele mabe te soki mpe ezalaki eleko na ye ya bofuti ye niongo te mondele akoki kozala mokonzi na biso te ata ngonga moko ata ntango moko kasi lokola ezali convention
nde moto elingisaki bongo lelo oyoyo na mikili ya poto mondele aza susu na vie te mais nalobi soki oza na baninga na poto benga bango bakoyebisa oke sur le plan économique Asie moto azokonza mokili lelo pouvoir dirigeant ezolongwa na Europe ezokende na Asie esengeli biso bayindo tosala ngele ya koyeba ke tokomi na ntango ya kobotama na biso tozonga na boyindo na biso soki lelo mindele baza kobengisa bayindo ebele na mikili na bango bato bayebi ntina te yambo nanu bayebi ke ebongi tozala na baye baza kobotama sika po biso tokoka kobika nsima na bango pamba te biso do bango bamindele basi anuni baza kosala likambo lokola ndenge Salazar azalaki kosala bachange ye mitema motema bachange ye makila po ase renouveler batie motema mwana moke na makila mwana moke ndenge bango bazosala lelo kobenda baafricain bakende plus epa na bango bakende koservir bango ebele ya bayindo bakendeki na poto babongeli wapi babongi te donc bomo yeza na poto te bomo yezali awa alors tata nkusu tokota na mozindo ya masolo crise politique eza makasi crise na mboka eza makasi olandaki mpe okolanda bayi politique bino bozali bachef spirituel bino nde bokambaka bayi politique po ase bayi politique basambelaka bozali baoyo bokoconduire spiritualité ya mboka tata nkusu lelo oyo komona bana en tant que chef spirituel ya opposition bayi politique ya majorité société civile comme on a date à 31 mais tout le monde pendant que bande ko ba ko milengela troisième dialogue ko tato ko zate tout le monde États-Unis etindi moto Amérique etindi moto mondele ayi awa pona ko beta na mesa ko loba te 2018 ne boko sala ma élection ma pona mini le 31 décembre était bato ba kufa te to ko ba mindele ba bongoli motema mindele ba ko accompagner Kabila pour être le 31 décembre opposition ebengana ye baye kotia kimia to pe baye kaka na mission na bango ba impérialiste na bandi ya mbalo kondima quand même était baye kotia kimia po ete ingeke za na mbutu ba vandisi pe na ba opposant Félix Tshisekedi vanda wana Bazai ba vanda wana Vital Kamerhe vanda wana Pierre Lumbi vanda wana kimia zala akena seni abeti pe na mesa boduka moyen bo organiser ba élection kimia azupepo akei tokolo ba mindele quand même na mbalo avec Donald Trump makambe changer na mboka na biso impérialisme sili baende kosunga biso baindo ya mbalo bokondima yango bino bande kona biso soki impérialisme sili mais nani aye koloba as impérialiste omoni akalme ba bango bazo manipuler mais oui parce que ils ont ba raison et puis d'ordre spirituel parce que boyinga eza makasi penza na bana mboka lelo mwana mwasi wana ambassadrice wana ambassadeur oyo aye mwana mwasi oyo mais il faut tala quelqu'un congolais ndenge nini babukani kokende koyamba ye do bake koyamba ye lokola mwana nzambe auti likolo akiti na se do bake komona lokola lobiko na bango eza maboko na bango na ntango baaméricain bango moko bayebi ke sans Congo bango baza na vie te na tango ba européen bayebi ke kozanga Congo bango baza na vie te et na kolikia ete ezali pasi na mawa na ba congolais bayebalingi ko comprendre te mais matondo mingi na mokili na biso ya molimo pamba te aza kopesa tango po bayindo bakoka kososola ete na période oyo tozali naza kosenga na bandeko na biso ya opposition na bandeko ya majorité bokende na compréhension au-delà ya ba sentiment na bino ya ko bipolariser mboka société civile y compris et église catholique y compris et nazomona awawa bandeko na biso ya Senko étant congolais biso banso étant congolais to lukana no to consulter pe histoire na biso to uti wapi tokomi wapi tozokende wapi nini tosengeli kosala na lelo yo awa na kolikia chaque fois ba politicien manipulé
bato baza kobebisa mboka na tango oyoyo baza kokotisa oyo bino bozobenga lelo crise. Tango zoloba ezali ba politicien manipulé oyo bakokamba mboka to pe bandeko oyo opposition bakobundisa l'état moyi. Nalobi oya à se faire manipuler dinkoloba oya ndimi injonction di banda. Nyonso bakondima injonction nyonso bazondima injonction di banda ezala bo bazondima baza na bomo ya tantôt plutôt parce que bele pe mususu baza pe na kati ya majorité mais baza ba tantôt plutôt ozomona kasi nzoka na ngonga oyoyo eloko tosengeli kosala yango mboka oyo Congo ezali mboka prophétique toza ko insister na bandeko banso. Chaque peuple atambolaka selon Nzambe nenga tracele bango ligne na bango. Ozala catholique, ozala protestant, ozala musulman, ozala na ngambu ya boyindo, ozala pevalongo, groupe de prière, nyonso. Kasi bongi liboso yeba soko za moyindo, naza africain en général, naza congolais en particulier. Et loko nini ezali na Congo? Pona nini mindele bazo menacer président ya Congo? Omoni pamba te lobiko ya Afrique ko bandela wapi na Congo. Il faut ba Congolais ba s'organiser na période tozali. Soki ba Congolais na période oyo bo sosoli ke tozali na 2017. Ezali centenaire ya 1917. Oyo na Fatima Marie ayebisaki bano ya mike Jean Sainte François na Lisi bayebisa bakambi na bango message wana batinda yango na Vatican ke na tango muke mobikisi ya bato oyo bino bozokonza aza koya pe na bongo esengeli après 40 ans botika bato oyo libre. Soki message oyo biso tozoyebisa bino ezalaki ya lokuta tokoki kokomela yango pape te na lolenge na yango. Bokomela pape mukanda. Tokomeli pape mikanda mibale. Boyebiseni ya mukanda wa. Mais toyebisi ayebisa ba dirigeants européens. Ndenge baza ko se comporter eza yango te vis-à-vis ya Congo pe ya Afrique. Parce que ekokoute bango cher lobby. Eza na peuple moko te akokonza mokili kolekisa millénaire mobimba to 2000 to 3000. Akotikalaka kozala te. Biso pe todondwaka na tango na biso. Na tango biso todondwaka tozalaki pe bato makasi, tosalaka mandoki, tosalaki nyonso, tozalaki ba super puissance na kati ya mokili. Hyper même. Moto moindo pe azaki. Moto moindo baka tozalaki pe bato makasi, tosalaka mandoki, tosalaki nyonso, tozalaki ba super puissance na kati ya mokili. Hyper même. Moto moindo pe azaki. Moto moindo muta civiliser mokili, muta sali nyonso. Mais na tango tokomaki na période ke bana Israël bakoko ya bango bamindele bazonge pai na bango biso pe to santetaka metango to santetaka tokotaki na liboso obobengaka les 10 plaies. Les 10 plaies ezalaki signe annonciateur pona kolakisa epai ya ba dirigeant africain ba pharaon l'air wana que voilà il faut botika bato bokende sinon te bokokota na décadence. Voilà lokola to santetaki yango ekotisaki biso na décadence oyo biso bayindo lelo toye kofutela nyongo ya bamindele. Alors bamindele bayebi yango bien parce que Bible biso te batu tokomaki toyebisi bango botanga mokanda ya Exode bino moko bokoma chapitre 12 verset 40. Séjour ya bakoko na bino na Égypte ezalaki ya 430 ans. Et biso tango ngonga wana ya kofuta nyongo ekoki ya biso mobiki sisiko libérateur na biso mfumuki mbangu aye. Oyo le 10 septembre na Mbanza Sanda na 1921 a tracé le biso ligne ya koyebisa biso ke oui ya kei konyokwama mais bien sûr ka kei konyokwama mais tala ndenge mokili kotambolela. Alors tangu Afrique eko accéder à l'indépendance à partir ya Congo ba premier dirigeant bako trahir bako servir Occident parce que bako kufela koliana komela bana na bino bako tika Afrique bako kende na mikili ya poto ba mususu bako kufela kuna alobi asakoli te na 1944 epai ya tata Kiantsumbwa aye kolimbola lisusu likambo etali bakonzi ya mboka tango Congo ko accéder na indépendance mayenini makoleka na période ya 4e président.
Tango asakoli premier président, deuxième, troisième, tina quatrième. Alimboli pe lisusu ke na période ya quatrième président, na ebandeli, akozala na mikakatano makasi pona kosangisa mboka oyo. Akozala jeune, akozala calme. Kaka na période na ye, esclave, akozala lisusu te. Kaka na période na ye, bokozwa misolo ya ebele, oyo bokotonga na yango mboka. Ba prophétie wana, ezala ya 1944, ezala ya 1921. Nyonso na ba prophétie mosusu ebele oyo mfumu Kimbangu asala, aloba, lokola mundele colonisateur, ye muta kolonizaki biso. Azana yango nyonso, Curé Jean-Marie Vanet, pasa catholique, a témoigné yango, pe ayebisi bandeko na biso ya église kimbangiste. Alors, siko mundele ayebi esika nini tokomi. Siko aza kokanisa. Tosala nini? Il faut tokosa bato na mayele, tokende kosenga pardon ya niamu. Oui. Boye ya niki. Non, awa nanu te. Ah, tokende. Na 2007, wana tozali na président Kabila na Bokonzi. Parce que ça na tina mingi po batebele bakansaka soko leki na télévision zoloba po na président Kabila bolamu bango te alembango te asali boye biso tozo bunda po bino bozonyo kwama to tinda maki to bundela bayindo bazwa bososoli bazwa mayele na période to comme il faut to considérer ba valeur na biso nyonso sauf rien. Alors mindele baye na période ya président Kabila na temple ya centenaire baye délégation allemande des Alaki, Brésil les Alaki, Grande-Bretagne les Alaki, Belgique les Alaki, Portugal les Alaki, bangonyo so baye ono to ko senga pardon, réconciliation Europe-Afrique na mabe basalaki. Po bango baya ko senga pardon. Mais mutu asenga ka pardon asantaka danger pe faiblesse moko côté la kayi. Yango ko tinda ya lobi namoni penake na sili makasi sili parce que jamais mutu azana ba force azana makasi nyonso akoki ko senga pardon. Ozomona. Alors bango siko basaki ne oli ba dirigeant baya ko senga pardon wana ba moni kete wana tozo perdre dignité lokola balingi lolendo nde batinda kisiko ba délégation moko. Tango ba komi awa ba sololi na pasteur Ngalasi. Biso tokei to tindi ba délégué pa pasteur Ngalasi. To lobi te mindelo to na posa to solo na bango parce que makambo ba yeli lolenge ba saleli yango eza yango te. Pardon ezalité entre église. Mais pardon, ezali entre religion na religion et puis dirigeant politique na dirigeant politique. Bino boko saka nzinganku. Nzinganku mutabe bisaki. Aboyi ko to sansa kunevunda. E yango ko sala siko ke no kinsa kunevunda e ko ya lelo. Pona ko yebisa bango ba mindele na religion na bango no bogafa ki awa tala réparation sengi do lengi bo salela yango ezali boye. Na 2013, kaka na période ya président Kabila, mindele à partir ya nini ya Allemagne, justement na Berlin, mundele auti kuna aye na nini na Nkamba. Période yango pe biso tozalaki na Nkamba. Mawa mingi pona makambo mususu elekaka batu basomona likambo ya mutuya ya munene me bazochaka kamwa soki lolengeni. Mundele wana ye liswa bine ko senga pardon ya bakoko na biso basala kibino. Mais pardon officieuse, il faut pardon ezala officiel. Kaka na période ya président Kabila. Bozomona makambo nezo ke ndeko sala. Bazoya na période ya président Kabila. Et prophétie ezali pona 4e président. Mais si on se bat comme brûler, ok, à sa 4e président, tout ça. Donc, pour Nini, Azali 3e président, 4e. Azali 4e président, ce qui botandi bilongi, elongi ya liboso ya Kasavubu, ya mibale ya Mobutu, ya mi Sato ezali ya Mzee Kabila. Siko yesiko. Ya azali continuité ya Mzee Kabila. Azala continuateur, kobanda na Kasavubu. Tina Mobutu na Mzee tina président Kabila zela na yebisa bino question ya régime te bango mine baza na kati ya prophétie Mfumu Kimbangu alobaki premier président deuxième troisième na quatrième siko ko yebisa ngai ke nani aza na kati wana te ozomona est-ce que le fait ya kozala mwana ya nani ya Mzee Kabila yango mutu azaleli 4e président te kaka bino moko aza mwana ya Mzee Kabila te azali boye Rwandais
allez soki baluki te aza 4e président ote aza 4e président te aza mwana ya président Kabila ya Mzee Kabila azo continue kaka bino moko epai boye aza mwana epai boye aza mwana te tokokende ti wapi wana ezali koambrouiller parce que lelo tozoya Kim Jong-un oyo lelo azali koko ya Kim Il-sung na Corée du Nord bato bakoloba te ke azali 3e président après révolution nord-coréenne ozomona donc Kim Jong-un azali koko bien sûr ya Kim Il-sung mais tango Kim Il-sung azalaki bomonaki te makambo oyo Kim Jong-un azosala mpona États-Unis donc yango tolingi tolimbolela bato boye kaka na période ya 4e président balobi akozala na tâche difficile sikoyo eloko ezosala bato mpasi eza nini ezali ete mingi na ndenge batangeli na ekole ya mundele bazwi tante ya kotanga histoire ya boyindo epuis bazwi tante ya kolinga meme boyindo yango donc bayini na boyindo yango ozomona alors ntango bayinaki boyindo balingi koconsidere makambo na bango te babungeli wana me nzoka mundele katolike yango naza koinsiste na bandeko na biso ya Senko boza bakatolike Curé Jean-Marie Vanep aza catholique ye alobi boye tant que l'Afrique va méconnaître Mfumukimbangu, sachez-le bien que l'Afrique ne s'en sortira pas. Tant que vous les Congolais, vous allez méconnaître Mfumukimbangu, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Na tuni bandeko na biso o bazana islam, o bazana christianisme, o na ba religion nyonso, na bouddhisme, tout ça to na ba église nyonso basambela. Tango kire wana catholique alobi bongo. Alobi ke non bino bayindo bola muka ou bien Mfumukusu alobi bayindo nyonso sans exception. Ceux qui te méconnaître Mfumukimbangu Afrique ko s'en sortir te. Alors nakobanza na tangwana ceux qui komaki catholique eza accidentellement parce que au botami na ba parents ba memaki yo et puis au botami na période ya époque coloniale soit ya néocolonialisme yango esali ke o se retrouver na religion oyo wana na période oyo esclavagisme ezoko dominer donc na lelo eloko tozali nango awawa ngana zo senga na bandeko nyonso toute tendance confondue et puis boyeba malamu toza ko organiser conférence moko ya munene pona likambo yango donc boya bino nyonso tokutane sika moko toko annoncer sika ngo to bomananu ba prestige na biso to bomananu ba lolendo na biso mais tozala na souci ya population tozala na souci ya ba génération future oyo ezoya sima na biso parce que ba pesi biso temps monde spirituel à agir malamu na maye désordre elingaki kozala mutu na mutu ayebi nini na nini ezoleka na balosambo na banyoso na bakoko mpona nini kimia ekoka kozala de façon que tozwa temps tovanda esika moko mpo tomilobela boye bandeko bayindo bakongolais oyebi lelo ebele bamosusu baza na poto te tokoya kuna te parce que basanguinaire baza kuna me nakoyanola boye soki totuni baantilope na zamba lion aliaka banyama aliaka misuni na bozala na lion na zamba na bozala na chasseur ya mutu boponi nani wana message omoni na kobanza penga pe na lingi na 30 secondes régie etikeli biso yo soki pe okoki kopesa message olakisi biso ndenge impérialisme ekoti olakisi biso lelo ndenge bayino sengele basosola parce que ezali eleko ya 4e président et que kimi fengele zala professeur Kimbangu otalisi mais au répondre te clairement mondele waye awa nikielei ezali pona lobiko ya ba congolais to pe ezali pona lobiko ya bango ba impérialiste pona kosukisa matondo mingi banko yaka kaka pona ba intérêt na bango que ça soit présent ou futur ata batie kimia o le 31 décembre ngeza la mutu yoka soki ya tele 31 soki ya tele 31 décembre
en fonction ya mikanda mususu to uti ko commanda ki sa to bisi bango ke faut botika Congo libre il faut mais oui parce que to komi to pandi mikanda tina poto ça peut être bosé ba te to zo kabola to tindi partout ko yebisa bango ke il faut botika ba Congolais ba se réconcilier entre bango na période tozali mais bino kuna bozo yambaka ba Congolais misusu kuna bozo tindi kaka bango ba tia désordre na mboka na bango et loko oyo ça peut être bozo bosana ke même bino bandeko ba Congolais o bozo kanisa ke soki bokepa mindele bokozwa vie ezate botala depuis 60 ba politiciens nyonso ba se confier ki na mindele bazana zéro mboka na bino ezana bomengo ya koleka bino moko bozana ba valeur ya makasi ya koleka alors pona yango ndestika na bongisa na pesa baninga bozala malamu na lion na bino oya batela kabino bantilope na zamba ke bozala na mutu chasseur oya komona bino ebele abandi commerce ya bantilope akoboma bino na mokolo moko combien ozomona sikoyo alors pona yango na kobanza matondo eza na tina na période oyo kolandela prophétie ya mfumu Kimbangu biso nyonso toya autour ya conférence tokozela date ya bokozela date majorité opposition toute tendance confondue mokonzi ya mboka azali topesani makanisi biso banso tosala nini po tolongola Congo na situation oyo azali na yango topesa ye bokasi oyo Afrique ako imiter po Afrique ebika pe bana na biso lobby bazala te biwelewele ya kokombolela ka mindele matondo mingi mais bazala baye bazana tina bazana valeur bazana bozui tel que ndenge mabele na biso ezana bozui bana na biso pe bazana bozui bazala na bozui ya makasi ya ngwana hymne national na monoko mboka tosangani na pasi tosangana na bokasi pona bonsomi na suka tosukisi ndai ya bonsomi tokotikela bana na biso pona libela. Alors Congolais place aux Zouami, banda ko lingandeko na yo, banda ko yoka na po période yo. Réconciliation na réconciliation. Koyoka na koyoka na pona lobby. Matondo mingi. Matondo mingi tata kusu numéro de téléphone za ngani niso. Oya linko benga biso Libungu Tulu donc 0 Libois 0 99 36 611 099 36 611. Matondo mingi na bandeko bozwa ki libaku ya kolanda tata kusu na bisaki bino ete bayi politique baleki leki babeti masolo mboka et c'est grave plutôt benga papa kusu en tant que chef spirituel oyo après boye ya Nikki Elei ambassadrice envoyée spéciale il y a président des États-Unis na mboka na biso pona o Italie crise politique ya mboka na biso bango ba chef spirituel ba ko mona ndenge ni ndakisaka ya tata kusu ya mbile lolo bipito ko ya mabande ko mosusu ba kotasa pe makanisa bango toujours na soutien ko tonga mboka ndenge to lobaka senge to beta masolo muto bangisa muto te kongo za mboka na biso to kutani lobi to ko beta masolo pe na bande ko ba ko zende ko fla pe na bisaki bino kana mingi te to ko ya papa tata masambuki di parce que kuna pe ba ko bongama lokola pe tata kusu ba ko bongama les 30 bango pe kuna bazo ko bongama po ete to ba eloko nyi ko lekana mboka na biso à gauche à droite to moni ba lelo ba religion ba ino nyonso ba ko bongama bonga eloko nyi ko lekana mboka na biso est-ce que c'est simple hasard to pe zadika ka vulus Kimbangu nde akola musa à gauche bozo suki sana bino soki mindele ba moni ke ba ko changer à vie ba ko tambola malamu mais c'est sengo lokola solo li wana soki ba ko continuer ne la wana malamu mingi to ko continuer matondo mingi matondo na bino bande ko balandi